Papa va. Allô chérie. Allô chérie, bonne maman. Bien papa, bon yo. Bien, vous allez bien hein? Bon, on a bien pour la giga vraiment ba unité na bango ils ont na minité. Bref, ndena yaki entermé le qui nango bien. Bon, et ça dit que nazo ya na mwana. Donc ba pesinga nana, fona na nana et nazo ça ba démarche né donc na poussi voyage pendant une semaine pendant que l'ambassade à Suisse nazo visa na mwana na ya na yi. Donc comme oui, fona ya na mwana. Fona ya na mwana donc ba pesinga mwana donc donc bazana ma copité au beaucoup la pe mwana na préfère na ya na yi. Eh chérie, brisque oui papa. Est-ce qu'on réfléchit bien? Kuna moi nazala ba koko na ye ata maman na ya kufi ba tante na ye ba oncle na ye ba zali ba nièce na ye yo tane ta charge tout ça la monte na boy na ngate papa eza makila na yo quand même. Hein? Falloir réfléchir nano. T'auras continuer la mona mbongo ya yawa. Bon, on a préféré continuer la mona mbongo, continuer la mbongo en Afrique. Bon, mon ils ont coûté pas si collé à couteau. Non mais mara moi na ye na ye et puis bon on ensemble na ye. Voilà, yo za maman moboti, yo za maman munabi ko za motema munene maman, au bondi la kanzambe. Asa makila na biso maman, hein. Donc, na rappeler sur na visa mon ebimi donc na rappeler pour na programmer vol na ngana ipsa yo. Merci maman. Bon chérie, total nano hein, ngala moni na likama on vraiment na moni on vraiment ka mbang bongo na koki na vraiment ko digérer bien, total nano chérie. Bon. Mon papa. Pas de souci. Nzambe na ngai nzambe mombala nga pesa nga via ba jeune prière ya 40 jours otoni nga Jésus mutakoka kango po bala misuba ya bandako bo ayina kindoki na ye na makamu na ebele yo na meme na ka mwana wana omona mwana na osala ye o regretter fa ko tire kutu na koko na ye kuna nzambe o samolini nzambe mama Mina. Allô maman Mina, boni maman. Ah ma copine à moi, na évité na évité vraiment, na Londres kuna soko sozo ya ba nouvelle mobile kenaki Afrique, mobile pas semé qui no awa, aki Afrique kuna moi ça botane moi ça fait 6 ans à Koufi sur le bio il faut y en moi na ya ke na ko déclarer na ambassade kuna déjà maman moi na moi sala mon pour pas passer visa tala maman on est dans kindoki kama maman moi na on est là Koufi na visa moi na opé kobi et comme ici so azoya na moi ma Mina taputa ngala za nga d'accord té na sepeli na moté ba nouvelle wana faut moi na vraiment aluka ndako na ye awate Mami neza mabe. Ma copine ba yamba kaka bobo yamba cadeau empoisonné. Hein? O yamba na wande sinda ku mama. Ah ma copine. Si ya. Na ko sa moi formation ya amour du projet parce que nga vraiment kama mwana wana na éviter mais na omega nanu maman na omega. Ma copine na bengo na papa la bango atindi nga soki na kiloti ke lembongo su na Western Union na zo rappeler na obenga yo na poko maman. OK kitoko. Ici? Oui. Pourquoi Nana doit faire la vaisselle et pas moi, je suis grande? Non, c'est elle qui va faire la vaisselle. Toi, tu es mon bébé. Hé, tu vois là? Il y a qui boit, ouais? Tu n'as pas même la porte de terre. Oui, tu portes dans ma cave. Aussi, ça va sur la salle, oui. Toi, tu es mon bébé. On va aller chez Jemima, hein? On va maman Jemima, maman Senga Nadi à montrer. Ok, maman Jemima, hein? Et pas tantine Nancy Efa, ou tantine Véro, ou tantine Jessica, hein? Arrête! Yo! Boy! On est sur moi, on a Mukanda. Ah, mais il y a un téléphone. Allô ma copine? Allô maman Mina? Boni bana.
Boni Londres kuna. Ah. Bana baza bien, bana baza bien. Kaka moko awa. Ah, mama mwana na ya ndoki wana. Kutu naza nazotanga kutu nde ba lettre o ba tinja bo il faut atoke exorcer mukanda na commune. Donc ya mukanda na mwana wa yena papa nya déclarer ka ekala na mukanda ko bima ya baninga musu erumela. Na vina fini on papa nya omona ngote. Na obwaka bwaka mona kupa na obwaka na ba poubelle na ta ya nzela poza etika trace na ndaku te. Mwana mo biba yeka mukanda maboko ebimi baninga ba ya pe bongo te. Ba vitesse ngo ya boya ninya. Kwani ah te ya au mukanda ke ya yoki wata mwa muke me ba vitesse aye na mope ya kaya na be unje koloka kama mo ba mikanda mo isa raté yoki ma chérie merci beaucoup ma copine merci vraiment. Non, rappelez-vous, na kipe na libala ngwa na pesa ke pe punition udana ta non so kala muki. Merci na yo ki na oke telemisa na punition. Merci ma chérie. OK ma copine. Téléphone. Oui, hello. Bien papa Gilles, papa la l'homme le plus heureux, pasteur na biso. Moi bien papa, moi bien. Ah papa nga makamba minene komela kinga yawa papa. Pa Camila elenga mwana na autaki Afrique. Bon, na ndenge ka na pengwa ki papa. Na loba mwa muke na pengwa ki. Njoka na yeba kana ngate mwana tozakani na ndako papa tia caméra caché moko et mona makambo nyoso tout. Na kopengwa na nga nde na bandaki komaltraite mwa muke kaka mwana. Alors papa changea attitude na ye même kolia na nga ezalaka lisusu te mosusu omona mpe boye ata koseka ezalaka te kaka na bana nayebi te vraiment papa azali eza tentation kaka moto ezwaki ngai papa yaka tentation eza na peso ye Allô? Bonjour, voilà le pasteur? Oui, c'est moi, pasteur Gilles. Ah, pasteur Gilles. Ça, il peut occasion, madame Obengi. Na ngenge na rapport mo na pesa o mena ngoyi moyena pesa o rapport na na éviter na go pesa o rapport maman asala nga ilo mo na ndako ko na sepe na ngota mugete vraiment pour ba yoka ba maté ya mingi na mona chaque tout le temps la Bible ba veiller ba jeûner prière ye na ndako na senga service na bien na outil Afrique na joie na mwana moko na botaki 6 ans passés maman mwana nga kufaki na bi na joie na ye azalaki d'accord pe na ye na mwana wana mais namoni ba maltraitance o ndenge azomaltraite mwana wana nakilaki caméra cachée mwana na so na ye nakuta kaka lali nakutika mwana miso kolela miso kovimba nabi te nga oyo eleki mingi nasele caméra namoni ndenge amaltraitaka mwana esalinga pasi mingi mama na papa na ngai esalinga bapasi makasi bino boteyaka bango nayebi te so boteyaka bango ndenge nini mateya yango bayoka bango koyoka ube ezalaka na ndenge nayebi te.
bazobeta ezosala eloko moko te esengeli bolingo erenie bango baoyo bazolanda biso na bafacebook bango baoyo bazokende na baeglise tokotali na baeglise na biso papa bino boyaka mingi te nde bamama nde bato bayaka antuka mama nikola azokisinga pasi makasi mpe asalinga soni papa makambo ya boye mpenza obombi yango mpona nini il faut bodenosaka bango mpo bango bazalaka kotuna bango boni na ndako kimi ezali mwana nakoki kozala néglige te parceke aza kaka meme mwana parceke bana oyo bazalaka néglige bazalaka maltraité nde bango nde bato nde lobi bakotaka epuis bango nde lobi nzambe nde moto atombolaka bango makasi bongo papa ntango osololaki na ye azalaka d'accord ou pas azalaki d'accord te azalaki d'accord na maloba na azalaki d'accord mais nayebi te donc alasinga double face na ye ezalaki double face andimi mais nzoka nde azalaki na bolingo wana te ezalaki double face na ye oyoki eloko eselinga mpasi lisusu kie na nzoka nde commune atinda papier moko awa mwana tozwa mokanda na commune ngai sans le savoir mama azwa mokanda papier wana courrier wana apasola yango sanga nayeba ngai namoni nono bala na ene mwana mikoleke ebeli mingi mais pourvu naketuna na commune nayeba nono estce au juste eza nini ngai aza swisse mukanda mwana eza nini nakende na commune basi batinda courrier deux fois momba mama azwa courrier wana apasola mpe natuna mama nga balobanga vérité te kaka sikoyo tuko avouer ke apasola mukanda yango mpo alingaki te mwana azwa mukanda wana papa nakata autant tout nga naza ma fatigué na makambo na bino papa naza ma fatigué et lembisi nga lisusu koleka na lembi ma kolemba vraiment bon merci mi pasteur nzama pambolo va merci